Capage TV. Capage TV. Merci, Daniel Claude. Pour l'augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam, Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Isa cosa di fa, Salut à tous, c'est Seimo, j'espère que vous allez bien. J'ai une grande annonce à vous faire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la sortie de mon clip Ebe Baka. Allez liker massivement, kiffer, partager. Oh, ça donne de la force. Que de l'amour, prenez soin de vous. Peace. Ya mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi ko
kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyonso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe eza na ba mibange na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale et kopesa yo opportunité o souscrire na mabele okoma kolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya ba barge ba ligneur métallique pe ba pousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pai na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasomi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe aozala azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Janet en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakota nya kozana pasteur Moïse abonde mpona bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atali matension nyonso esili bilo nyonso ngasi nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe aza nanga asali na bomoi nanga nazali na parole ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badekaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga pona loba naye kotémoigner monene na nzambe ya likambo asali na bomoi na ngai nazali na parole ya mokanda to areprese nazwaka barige na raison moko eza ta na sens te oyo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto quand on tozobunda ensemble moke ba horizon ebanda s'ouvrir moke na mutu moko c'est pas tout le monde à la fois mais du moins moko bato bazotia sérieux na mosala na bango parce que Dieu n'aime pas bato ba décisif te Dieu n'aime que ba comment on les appelle bato violent. Ce qui c'est tout ça, Dieu est avec toi, et aider yo. Naipa na yo, mon santo yo, mon isanga loboko na yo, zamba lolo yo, azo sale.
azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo bananga monisanga loboko na yo. Merci Manadia. Les condoléances vont directement à tous les comédiens, à tous les Congolais de Kinshasa, de tout le 26 provinces et de la diaspora. Donc de tous les Congolais du monde. Nous sommes dans le deuil. Dino, hier à la veillée mortuelle, on a pu remarquer l'absence. Il y a d'artistes et comédiens, et qui vraiment remarquable. Et on a eu à interviewer d'autres artistes et ils ont dit que papa que dit vraiment voilà pourquoi vous pouvez dire quoi par rapport à ça? Ne faisons pas de polémique sur ça. C'est pas polémique, c'est une question. Ne faisons pas de polémique sur ça parce que les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Entre autres, Netinga n'a quitté parce que je souffrais. Mais toi, tu as l'habitude de venir, oui, Nayaka. So moninga au tal on dirait ah moi c'est ça mon qui télémi. Donc Moutou et Beta Kinga lobby sévèrement. Donc naouta qui tournage moko na zonginda ko e Moutou banjo salanga pas si sérieux. Donc nous quoi na bimaki na ke na zui piqûre tant na zongi nde sali ke na lala. Yango salaki ke na mona na te. Il y a aussi d'autres raisons au bande comme sous pe bazanango. Donc c'est la famille. Non, je ne défends pas. Je ne défends pas. Vous savez, un avocat, pour défendre quelqu'un, il faut ayokaye. Ayoki les raisons, et pour ça qui sont clients, il y a ça là et l'autre il y a sali. Mais néanmoins, je ne suis pas un avocat. J'ai dit selon moi, hein, chers amis, c'est parce que je souffrais. Lélo, je fais un effort considérable pour que Naya Namona Boye, tout en étant malade. Naye, Namonani. Donc, ce qui l'ikambumoko ezali ekende komoko amonanité, n'allons pas trop vite pour condamner. Non, on ne condamne pas. Attends, s'il vous plaît, Papa Serge, on n'a pas condamné. Mais par rapport aux artistes, au Balobi, que Baya quitté parce que Papa Koudipe a mon anakate. Voilà pourquoi on va poser la question. Ça n'engage vous pouvez dire quoi par rapport à ça? Ça n'engage que eux. Est-ce qu'on peut questionner une mort? Est-ce que une personne morte, on peut la questionner? Je ne pense pas. Est-ce que Toko zongi sana muto esi akufi mabe moko boya sala ki peto zongi sela yango ata oche manzaka akoyoka te ata osuye minu akoyoka te Bible lobi bao batanga ka Bible baba lobi si la personne est morte et son âme est oubliée. Voilà. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. C'est indépendant qu'à la l'air au bout de Nabiso. Merci comme ça, là, on va tout soutenir Nabiso, moralement, spirituellement. Et merci aussi à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, après Nabiso Pema, toujours, il y a vraiment Nangolou, Yanzam. Aujourd'hui, quand il y a un sacré binôme, il a sorti à corps. Il y a Papa Nabiso Kouedi, bravo l'artiste, Sala Kimsala, vraiment, tout le monde. C'est là qui aujourd'hui le plus donc comme ça nous avons à toi dans 51 on est là dans 51 tous ans 51 tu d'accord il y a Papa Kouedi inde tina RTNC donc voilà, merci beaucoup à Pierrot, merci à Yves Pani, merci aussi à Mika qui est notre montre. Donc merci à tous les Rabiso, bisous à Rabino pour mon image. Hier tous allez qui n'a misé national qui veut mortuaire. Moi j'étais là. J'espère que vous avez une image. Aujourd'hui je vous avais promis dans ça me sera pour Nabio. Donc voilà, on est là la 50 ans pour Kabula Mawa. La famille Tonton Loulé. Sorry. Puis merci beaucoup Jacques Tonton Loulé. Il va partager Mawa Nalibota. Mais comme c'est pas bonjour, bonne santé. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
toye kolela papa na biso Kwedi j'espère oui papa Kwedi et puis aza moko oya sala qui vraiment makasi pour na msala ya théâtre na Congo le la tiki biso d'abord tant oui ça liwa ya papa Kwedi écoutez la ki wapi et vu que chez quoi daki na morgue et bibina noté papa Kwedi tiki biso et ça qui comment non ça fait mal hein et ça qui m'a bé makasi le jour où dans un message que vieux moyen n'est plus ce n'était pas bien et ça qui m'a moi bien été bon en fait bon là je savais que le vieux était malade et par après du coup il n'a aucun côté coma et que comment jusqu'à ce que le vieux n'est plus bon perd son âme et ça va passer pour perdre Baobaneti vieux Kwedi. Donc je peux dire que le professeur des élèves est parti. Quand le professeur des élèves est parti, allez-y comprendre que ça leur a nini. Donc vraiment, nous les élèves, ça nous fait du mal. Tout ça, on n'a pas si namotema. Merci beaucoup. Maman dit t'as tiki biso, ça mi kan ça na chiko na papa Kwedi, elle ne plus. On a invité baliwa ngo, il montant bo vandaka. Ata ba biki beaucoup fait la mingi bo ba to fait la parce que biso ba ta bloqué, ya ngo mona ke to fait la mingi. Maman dit taper na manque. De ce côté-là, vous pouvez rectifier un peu. Les Arabisons dans Bokété. Nous sommes ici dans la cinquantenaire. Si vous entrez à l'intérieur, dans la morgue, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens bakoufi. Ce ne sont pas des acteurs. La mort est un phénomène un peu mystique. C'est un mystère. Yo, nanga, na technicien, ma caméraman, donc, quand ça arrive, et bête na porte na yo, ce que tu dois faire, c'est que tu dois dire Ezali, gloire à Dieu. Commissariat Nzambe. Et nous aussi, les comédiens, donc Commissariat Nzambe, gloire à Dieu, Dieu a donné, Dieu a repris. Bon, nous surtout, et les Kanakimia. Oui, les Kanakimia, par rapport à l'organisation des Baléli Papa Kwedi, tout le monde a ordre makasi par rapport à la salle qui n'a pas RTNC, il y a un foot, il y a habité sur un petit mot. Non, c'est l'icône. Hein? C'est l'icône, vraiment, c'est un baoba. Et c'est pourquoi, pour Moni, Matango, il y a de l'ordre. Oui. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Manifestation, c'est la fête. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Là où il y a de l'ordre, il y a vraiment un coup de chapeau. D'abord, en commençant par l'RTNC. Et premièrement, nous allons remercier la République qui dit que notre président, le garant de la nation, Fatih Béton, bon, il a reconnu à reconnaître. Ils ont vraiment, ça nous va droit au cœur. Mais, et si la carboité, il y a encore icône, il faut penser en collaboration avec le ministère de la Culture, honorer Bango à titre possible. Oui, merci beaucoup. Moi, conseil sur la famille, famille théâtrale. Conseil, avant conseil, premièrement, permettez-moi de remercier moi, mécène Mokobo et maman Chantal la couturière. Maman Wana, à chaque fois, nous les acteurs comédiens, ce sont dans Matanga, Chantal Mbakusu, moi c'est Papa Fali Mouvia, tout le temps, tout ça, de gauche à droite, tout ça, Maman Wana. Vraiment, coup de chapeau, Maman Chantal, coup de chapeau, la diaspora, nous, nos collègues Nabiso Alibanda, vraiment, nous avons senti, totalement l'image. Témoignage, nous avons senti que la diaspora motivée, Maman Bomengo, Molaï, Maman Mabélé, tout comme ça. On sent que tout le monde, tout ça qui est au moulin. Et pour la famille, Papa Kwedi, le vieux Mayen n'est plus. Yo noko, yo tata moi sur Maman Leki. Kotissande Bolingo. Bolingo. Là, c'est un problème familial. Nous ne sommes pas dans votre famille. Nous, côté artistique, Moussala, vieux accueilli Nakima, mais vous allez rester. Nabana, beaucoup de Sabolingo. Soit disant, arrangez-vous dans le niveau famille, évitez de compte à rendre devant la caméra. Ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Ils auraient pu protéger. Ça diminue d'abord. Évitez les comptes à rendre. Si vous avez des comptes à rendre, allez-y traiter ça au niveau familial.
nous, d'un côté artistique, vraiment grand merci, courage, félicitations. Et je jette des fleurs à NTPC, les associations nationales de théâtre populaire et cinéma, ils ont dirigé, les responsables, Yala Yala et les autres. Vraiment grand merci. Vraiment, et Kumbeli au lieu de Olinga. Toi améliorer Kumbeli Yango, na ba makambo zaka matanga te, na makambo belé. Tout ça kaka na ba. Maman dit tapé baza na morgue, tout le monde a bolingo na zaka na. Maman dit taza na morgue, maman dit na morgue, bolingo. Babendaka mutu na makasi aya na bolingo te. Bolingo nde ezaka na kati ya mutu akitivaka yango abimisaka yango. Maman dit ebembesa na mort. Moni bolingo tolakisi pa vie moyen. Tokopesa comparaison te ke moni ye te. Maman dit akokundama aya na groupe Zoe. Akokundama à bonne et difforme. Papa nanga monisanga loboko na yo. Merci beaucoup. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Naipa na yo pananga wanisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo wanisanga loboko na Yesu azana komba bana Yesu komba bana tiro Yesu na mimi na tanto na Yesu papa na mimi na tanto kapena tanto na bosante yo yo kabo senga nga sabata basale yo kashishe na ngene sabata Nayena papa singa, osabo sambele yo. Nayena kosaka nanga, osabo sambele. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Unela nga Yesu, Yesu. Pesanga kabela ngani senga Yesu mokoli niye batu bakolia pele sina ngai Yesu mokoli niye batu bakolaka pele sina ngai Yesu mokoli niye batu bakovanda pele sina ngai Balebika bisenga senga senga Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu Chicken night. So
Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akobotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela oyo nasakoyembela nzambe nazoyembela nzambe bosolo oyo nasakotela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo ayoki mosenga na nga nzamba kamasa ye ayoki suje na nga ye nzamba nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu amokotinga Pesitilo Asa nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali Beta mololo Wamba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Nous obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Salam. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba Pambola Bino. Alléluia. azongeli mwana na ye lisusu petit artiste Kwedi Mayifutu 55 ans na scène papa nanga monisanga loboko na yo plusieurs casquettes nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale naipa na yo pananga monisanga loboko na yo naipa na yo santo yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabazambo azosale
Yesu nalingi natatola Yesu papa nalingi natemoye nzambe ngape natatola bonzambe na yo yoka bosenga na nga nzambaka masele yoka shije na ngaye nzamba na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso unela nga yeso unela nga yeso yeso unela nga yeso yeso unela nga yo longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso longesanga yeso yeso longesanga yo yeso yeso dans le Bible bisenga senga samalo dans le Bible bisenga kabela bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebika bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso kotika ngai te Voilà, merci beaucoup Miss Salomo. N'habitez dernier mots amis par rapport à la journée, par rapport à Maman Zita aussi, pour tout ce que vous voulez, n'habitez un mot par rapport à tout ça. Bon, il y a Maman Zita parce qu'on doit toujours garder le même attitude. C'est vrai, elle a souffert tant d'années, elle est malade et tout le monde le sait. Bon, si Dieu décide ainsi, on ne peut pas dire le contraire. On dit que paix à son âme. Je crois que après Awawa, Tobandi Pantame, Kanaye, et puis je préfère que les artistes voyons un peu plus loin. Même si on va parler de la mort de Maman Zita, mais elle a fait quand même son temps. Wow. Elle a eu son temps. Nathan Naye, Azalaki jeune local à Bisso, à côté le même travail que Bisso, à Koli Nango. Aujourd'hui, Azana Ajoazanango, peut-être Dieu voulait que Akena Ajoana. Donc, Luka plutôt, Oba Ikon, Oba Zo Kendi, Naba Ajoana, Bisso peut la Mayele, Oba Zainango, Poba Komanango, Naba Ajoana, Bisso peut Sanango. Parce que ça sera le meilleur pour nous et non le blabla. Les blabla. Voilà, merci. Merci. N'hésitez ceux qui nous ont un message pour s'adresser là-bas. Fanatique, dans le monde du cinéma, c'est un message mauvais. Non, je dirais toujours assister nous. C'est vrai qu'il y a des problèmes parce qu'aujourd'hui, par rapport, il y a les gens sont découragés, même nos fanatiques sont découragés de nous. Mais sachez que tant qu'on a nos personnes publiques, mais tant on a commis personne publique, dans comme une double vie. C'est que vie artistique, la vie normale, nous sommes peut-être beaucoup peut-être beaucoup. Mais je conseillerais que toujours aimez-nous, nous aussi nous vous aimons. Parce que comme ça, ça pour la sauter. Quitter peut-être pour se pélater mais ce qui peut l'équipe nous bosate tout mon importance na biso donc biso nous on a besoin de synergie en tout cas bolinga biso quand bolinga s'il y a de tolis de conseils bon arrêter parce que ça vient dans notre cœur tous on a besoin de porter bino porter à biso en tout cas la ligne bino nyonso mingi bozala wana pour biso parce que boza wana pour biso peut toza pour biso. Voilà, merci. Yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo
azosale azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale Samaka sambulwe azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azala komba. Komba bana Jésus. Komba bana. Tiro. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina tebuye sangalo. Kapena tato na bosambe na yo Yesu abaka. Yoka bosenga na nga sabaka masaye. Yoka shishe na ngaye sangalo. Naye na bapasi na nga kosabo nzambe na yo naye na kosanga na nga kosabo nzambe salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu Capage TV. Capage TV.